Batata, maman, bandeko ya mboka na biso. Lelo to bandi campagne électorale pour na maponami, ezali koya pour na mokolo ya tukumi bale na misato, na sengi na bino nyonso tu, batata maman bandeko, bozala sima na Martin Fayulu. Martin Fayulu azali ndeko na biso, opposition mobimba, konina na biso koma pour na maponami oya mokolo ya tukumi bale na misato. Na sengi na bino nyonso tu bozala sima na ye. Boyebi que to boy machine à voter, ezali machine à tricher, national obele bino, to boy pe ba liste oyo ya lokuta, ba liste oyo électorale oyo seni a boti pona kokosa biso, to lingi mapona misalama na ba bulletin de vote oyo ya papier. Kasi loko to sengi na bandeko nyonso tu na mboka na biso, bozala sima na Martin Fayulu, yende azali candidat na biso, candidat commun ya opposition. Na toni bino kotonda lisusu, mais nazo senga na bino eloko moko tozala bomoko pona ko bongola lobby régime ezali koya o ezali wana pe tolingi sikoyo Congo ezala Congo ya sika ya malamu pona bandeko na biso nyonso tu ya Congo. Le susu merci mingi na tondi bino kotonda. Bamama bababa tunamilomba sisi wote mkuye kumkongo ya kandida wetu numero 4 Martin Fayulu parce que mukini yetu inalabika kabisa. Mukini yetu ifo ende kumbele. Mateso yanapita pendant 20 ans. Ile tunamilomba ni ya kusema tukamvote shibote Martin Fayulu, mais tunakatala ile machine à tricher, machine ya bongo, ile taiba mavoix, ni mavoix électronique, ifo kuikatala kabisa. Na ile ingine tunamilomba ni ya kusema ile fichier corrompu, ile fichier ya bongo. Tunalomba ma bulletin à papier mvote pa papier ya kusema ule tunamiletea juu tutengeneze mukini pamoja na ndugu yangu Jean-Pierre Bemba kwa hapa shibu wote tuko kumkongo yenu, tuko kumkongo wa population. Mulituambiaga tuchakule candidat commun, tulichakula candidat commun. Muyu asema kule tuko nenda ni kubintu bizuri, mais machine ya tricher tunabikatala. Na ile tunalomba ni ya kusema mkwe kumkongo wa Martin Fayulu juu mukini yetu ende kumbele. Aksanti, Mungu amilinde.